Bana ya territoire ya Songololo, bana ya cité qui fait en particulier émission de faux populaire oyo ekama makabongo epai ya Joli Toko, journaliste d'investigation azali bongo qu'organiser conférence débat dénommée Tribune populaire au 4e édition. Na thème na yango, la jeunesse face à ses responsabilités. Ekozala bongo mokolo samedi 7 septembre 2024 à partir ya 14h. Bana ya Kimpese botu na ngai nini. Mokolo yango samedi le bokozala bongo na invité spécial lokola mwana mboka Constant Mafidila oyo azali bongo ministre de l'intérieur ya province ya Congo central. Akozala bongo face ya population ya Kimpese. Bana ya Kimpese pe bamboka ya singa na rencontre oyo moto azanga te toya tolakisa baposi na biso epai ya ye moko ministre de l'intérieur Constant Mafidila. Pamba te Kimpese azali kotraverse bamoma moko ya pasi makasi et surtout problème ya insécurité.